akende ko sala nini azali ko kende wapi jusque là to yebina nous mais l'arrestation est confirmée atie maboko na niveau à Congo Brazzaville aza en détention ba source nanga na zui ba confirmer ngelo ko na ba tuso bisinga na kati ya famille trahison et salameline je ne commente pas les faits eza makambo ba source nanga pesinga mais ce qui est certain eza que Willy Bakonga ba tie maboko ba bo santé kaza na dossier moko et faisait contrôler à niveau il y a le ministre est pesté l'éducation nationale c'est un ministère très sensible mais ce que dans le moment où bazo bon ça va dossier il y a ça sur place et que baké ko zoyer na Braza parce que au moni lui c'était un politique tant déjà bateau y administration bakangama mona mboka Willy Bakonga ndenge memeli ministère na ye ndenge memeli ministère na ye en tout cas ba déchets zalaki makasi ba déchets zalaki mingi alingaka bafoué enseignement na gratuité de l'enseignement oyo mokonza mboka alansaki parce que murmure ezalaki partout que Willy Bakonga asali boye matisi ka bakse école asali boye tout ça ce qui sera mis que yemoko déjà ami kimeli et que bake ko kangaye donc ils ont déjà ba signe mabe mais ce qui est makamba ko bouger et sili kaka na portable na yo oza na Google Play Store oza na Apple Store allez osala nini o télécharger na kati ya portable na yo o télécharger application mobile ya tap sound donc TAP SAND allez niata to leka o koti ba coordonnées bancaires na yo o tindi mongo na yo na Congo sans frais bande ko tala ba chance. Oh, frais d'envoi exact, sans frais d'envoi. Bateau bazana Congo, bako zwango, bongo, na Orange Money, to, bako kiko zwango, na Airtel Money, bazuyango malamoko na Congo, saminando, talanzamenga salam. Pour vous offrir bien plus qu'un flat hôtel et faire connaître la nouvelle expérience, Orideso Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat Hotel avec de chambres de luxe, supérieures et exclusives, répondant aux normes internationales, Orideso est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel, muni-salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante. Boutique d'habillement au tempo et à la mode. Orideso Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi, pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Orideso, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique, Orideso met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Orideso, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Orideso est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris, plus 33 75 128 21 63. Orideso Commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.
mercredi malamu na bino nyonso bozuli bako ya kolanda plateau de vérité à mercredi le 21 avril 2021 mbote na bino nyonso esika bozwami boza na Kinshasa boza un peu partout République démocratique du Congo héritage ya famille Tshisekedi héritage ya famille Kabila te ya famille Katumbi te ya famille Bemba te ya famille Kengo te République démocratique du Congo mboka ya ba congolais nyonso surtout mingi penza baona ba lota te ko zana kati ba parti politique pour trop souvent tout le monde dans la partie politique il y a 5 personnes à voir le bonheur du peuple automitu na kamengi ba peuple ni ba pesa ka mandat ta moto akenda na campagne électorale comme député comme candidat député à 8 mais so ka bimika kana itandu ikaye le peuple le belaka peuple nini peuple congolais ezali tuluku pe moboko ya batu nyonso oyo ba sali de nationalité congolaise topé ba oyo ba ye ba zu Congo le quoi deuxième patrie na bango ba intérêt na bango ezali awa peuple wana nde bato baza constituer République démocratique du Congo elongo na ba limite frontalière nango nyonso mboka oyo ekotomba ba mokolo oyo congolais otika ko bondela po alia ekotomba ba mokolo oyo mvwa makoyeba kopesa valeur na mongamba ekotomba ba mokolo oyo soki ba pesio une portion de pouvoir oya ko sala ka ko rendre ka ba compte na population à chaque fois que vous allez quoi avancer pour mingi présent na Congo muta rozala azaki bourgmestre azui abandi ko poussa na ya ne batie bourgmestre zo poussa mala moko ta ko yesa na population ya contre na que non toujours sala bozo planifier to sala bona kutaki commune ne sika bo na sali bo biso makambo wana ezala kate soko zui okei bato bachaki ka ba poudre ba embeli o commune nzamba poni yo surtout nzembo wana nzamba poni o salela ye tango batango ba koma ko sala basala mingi pona ba intérêt personnel na bango so nzamba pona ka bino na machine tango bobimaka boyesa absoluté que nzambe mandat na esili pa na bino ko soute la République démocratique du Congo ko tomba ma mokolo congolais nyonso ko mona centre d'intérêt na ye ezali Congo information à tonga lelo arrestation ya ministre sortant ya EPC mwana mboka Willy Bakonga na niveau ya Congo Brazzaville akende ko sala nini azali ko kende wapi jusqu'à là to yebina nous mais l'arrestation est confirmée atie maboko na niveau ya Congo Brazzaville aza détention ba source nanga na zui ba confirmer ngelo ko na ba tuso bisinga na kati ya famille trahison et salamelin je ne commente pas les faits eza makambo ba source nanga pesinga mais ce qui est certain eza que Willy Bakonga ba tie maboko ba to ba bo santé ka na dossier moko et faisait contre yé na niveau ya cour d'appel dossier yango ezali makambo ezali lié na ba détournement ya gestion ezali lié na détournement ya ba fonds ya gratuité de l'enseignement oui bikazaki aza ministre sortant ya EPST na kati ya makambo wana honorable Tony Mwabo le comme ministre EPST tombola ka mungongo na kala ko lobake makambo zo salema mabe na kati ya secteur wana ya yiba to baleki na ba etandu ike pona ko finga honorable Tony Mwabo ko lobele makambo nyonso ya malamu te mais lelo oyo ce qui patron ya kala EPST sur le luxe ya koluka katsa ndengwana ska katisi d'une manière officielle est-ce que ba yeba ki kazo bima est-ce que ça va question to kosala biyano nango mais au moins il s'est avéré que il y a eu un groupe de gens qui baza koluka ko saboter likanisi wana ko saboter article na constitution za ko instituer gratuité et enseignement de base c'est vrai débat ya autour à 14 enseignement de base wana mais il y a un groupe de gens baza ko bazala ki wana ko saboter ngo mi ba déjà baza na makala c'est vrai la liste n'est pas encore finie la liste n'est pas exhaustive votre baza moins belé mais ministre sortant batie maboko to ça total à longueur de journée soki ba kozongi ça a soki likambango et ko suka ndenge nto meka be muke ko peta lisolango na émission na biso mokola lelo na niveau assemblée nationale sur le mbozo beta makeba député bazo senga to pe certains bazo doit $50,000 pour na investiture ya gouvernement naza komituna est-ce que parlement comme boutique moko soko lingi boya kosomba investiture ya gouvernement ba député ba fixer prix bon négocier pour se mettre d'accord bosui est-ce que parlement comme boutique moko soki lingi boya ko lekisa mobeko moko ba fixer prix bon négocier ceux qui se mettre d'accord, ceux qui se mettre d'accord, t'es simité par rejeter, on doit pas quoi ici. Naza kombi tant qu'on met un peu que le bela, les camango na émission na biso ya mokola leo Kinshasa la gestion d'un gobile, c'est quand on vend ça ça. Est-ce qu'un gobile Argentine gobile est mieux que André Kimbuta? Est-ce que Argentine gobile est mieux que Batuma mi baleka qui a varié depuis Kazali wana nini ya malamu pe ya malonga ou ya sali pona Kinshasa zando depuis bakanga yango on sait pas zando zo kende wapi bakanga ki yango avant et puis tout le monde ba ingénieur ba et après est-ce qu'il y a une planification des actions argentines complet est-ce que ils ont raté na makambo oyo ne rombonga lobaki ki kin bopeto planification za la raté financement za la raté est-ce que Kinshasa za gérer na lolenge wana et ba tout soko lobi sur ba non il faut pas encore ça la bila il faut que ça la bila na faire non il y a ba bila mi parcours pe zalaka donc qui noir ou comme mera kanisa nini Argentine ngobela usala lelo ba poubelle comme pesa akala ba poubelle za kama voisin lointain mais public ba poubelle ko ba voisin proche
politique nini Jatini Ngobila à mettre en place pour na koluka ko soki sali kambwana azoki décision moko boye moko sali vidéo soki kaka na moni soki bo moni bato bateka ba sachet ba koti na balabala bokanga bango bosala boye na boye mais monsieur le gouverneur na habité ba bouteille plastique ezali ba sachet ezali est-ce qu'il fallait commencer par là bato basaka ba sachet na ba bouteille plastique oyebi bango pourquoi zokanga bango te pourquoi pas au bandano kokanga kuna vanda sona ba pe kokango yo kango mbala moko te to komeka mpe ko beta liso dango le président tchadien Idriss Déby akufaki mukola lobi la champ de bataille ba congolais bazo caricaturer le kambwana lo lenge na bango moi na kitani na ba congolais bazo caricaturer ngo pe na ndenge na bango na kosala commentaire là-dessus te mais to komeka mpe ko lobela ngo mwa mukene émission na biso mukola lo pour ça faire ça va inviter mi balé na plateau na biso mukola lelo ndeko Doudou Bendo. On a beaucoup de bien de bonheur. Malamu ndeko nkumu. Je crois qu'il a massacré comme bon hauteur. Théo le bien ou bien, comme on a ndeko Doudou Bendo et naza proche collaborateur. Il y a honorable Christelle Vwanga. OK. Merci ndeko Doudou. Ndeko JR Monkabi. Bonheur ndeko JR. Malamu nkumu. Asepeli na ndenge obenga na plateau na yo na mokolo ya mercredi. Merci to bandama mkende ko Doudou peut-être un mot arrestation ya ministre Bakonga à niveau à Brazzaville c'est vrai ba bengi sa na justice ba bazela ki kenda kité avocat na il semble que basala ki kuna mais ko yoka ke bakange na Brazzaville est-ce que ça pour yebi likambunda ko ya potambangu est-ce que c'est vrai ba détail belé na no etiami na beaucoup na bisote. Merci ndeko nkumu. Na zanon pesana ba précision ya information anate mais ce qui est ali que arrestation na salami mais salami na Brazzaville ezo toko kanisa pe mingi mena ndenge pa mabe parce que normalement na moment tozali ba ministre bazali bato bazo bongisa ba remise reprise omoni quand même ministre EPST l'éducation nationale c'est un ministère très sensible. Mais ce qui est un moment où bazo bon ça va dossier il y a ça sur place et que baké ko zoyer na Brazza parce que au moni lui c'est un politique tant que déjà bateau y administration bakangamaki peut-être que to couper ko lobakeur azaki na moi protection il y a ba immunité ma comme nous en tant que autorité parce que c'est un élu pour la unité parce que vice nae azar reconduit ndeko Didier Boudimbu. Alors, déjà, tant que ça dans le ministère, ce qui est échoué ensemble, mais ce qui vise à ça reconduit, c'est qu'alors, n'a pas non dit, oui, le bas peut-être que, oh, par qui ça qui banquette et monnaie qui combo les agis, c'est parce que banao le bas paix. Mais n'a pas côté de justice, mais ce qui est cela, que, y a moko déjà, ami qui meli, et qui va ko kangaye, donc, ils ont déjà signe à ma bé, mais ce qui est ça, bongo, justice c'est ça là. Moussala Nangwalo et ça là réellement Moussala Nangwalo parce que au moins il 100 jours tu évites ceux qui m'ont ka ils na poussa na eto ba glisser ka ba kombo mi balé bande ko VD bande ko soko ba bima na ba grâce présidentielle ki loka malamu te okoki ko boma ba effort yo mozo ça te moni loko ba benga ki ko son ça état de droit izaki loko e matiki président moi popularité na kat na bato mais tant bato na ba bimi ça qui bien te et ils ont fait d'annoncer ça ma casté au mona il chef bandi bukanga lonzo après au mona et lali wande mabe. Merci ndeko Doudou ndeko JR peut-être un mot l'arrestation à mon mboka Willy Bakonga. Bon pour le cambo arrestation il y a Willy Bakonga on est un peu surpris parce que na tanga qui quelque part mandat ou soit invitation, même la invitation à Kendeko se présenter à niveau il y a parquet si j'ai une bonne mémoire. Mais à ma grande surprise, Natangi Lelo information quelque part que Kangi est na Brazzaville. Et comme singai parce que comme on a mon mboka Willy Bakonga ndenge a memeli ministère na ye ndenga memeli ministère na ye en tout cas ba déchets zalaki makasi ba déchets zalaki mingi alingaka bafoué enseignement na gratuité de l'enseignement oyo mokonza mboka alansaki
parce que murmure ezalaki partout que Willy Bakonga asali boye Matisse Kabakisi école asali boye tout ça ba murmure ezalaki un peu mingi falaki akende nanu ko se présenter esika babengaki mais kozwa fuite en avance boye bakanga ye na niveau ya Brazzaville eza vraiment soni mingi. Mais coup de chapeau na service ya renseignement ya mboka na biso na eloko basali tozo de la justice et ça musala na a répondre na ba actes na basala ki essentiel toko pala toko la makambo de ndeko dudu cela 50 000 à niveau de l'Assemblée nationale 50 000 et puis qu'il faut ça la ba congolais à certains moments parce que avant d'arabe ba tout pesa ki ba voix. C'est que en fait premièrement les solango c'est pas dit que ça bongo mais ça où ils sont le bamana mino kwa batu au fandi ka ba espino no batimo ba vandi ba 50 000 pour investir ba 50 000 ba 50 jeep ba 50 boy ba 50 boy à un certain moment ça fait mal comme si lorsqu'on devient député on se dit c'est mon temps de gloire na sali batu wana na bomba na 50 000 na bomba na bomba la bangwata 700 son a changé en franc congolais et puis au sala million so 400 000 na kabela bango et puis c'est nango Ndeko Nkumu, merci pour la question. Et tout qui peut na ba réseaux sociaux, ça fait déjà quelques jours oyo Rimer wana et zotambola ba député révolutionnaire ba député ba lobi que il faut un montant pour investir au gouvernement. Mais, bon, je pense que les députés sont élus du peuple. Ils sont élus du peuple, donc, ils conséquent na OIA Zosal. Mais, moi particulièrement, je suis concerné par cette information parce que nous sommes indignés. Bandeko, les députés, les députés révolutionnaires, les vidéos, tout ça, ils payé. Papa Moulira Zoloba, honorable Mbao, professeur Yamel, Bazoloba, tout ces pélités, Bazoloba. Mais moi personnellement, je suis aussi concerné parce que Ndeko Nkumu, Tokamwe, Kombo honorable Christelle Voangapé et Yokotanakati. Aza député. Aza député, Makambuya Buzoba Yakota Angote. Non mais c'est là ndeko dudu ko ya to benga démarche ya bandeko moko be makambo buso te makambo osenga député makambo osenga mbongo ndeko Nkumu ko benga ngoma c'est trop chargé ça ndeko Nkumu mais un peu moins yo moko introduire que lokanobi député asala elo se conformément à la loi député azala bilo mi balé minene ba instrument mi balé il a la constitution il a aussi les règlements intérieurs où il y a institution ici ya vandi kosenga mbongo pour investir gouvernement ezati article 90 et lobby que ba koyoka programme pe ba apprécier pe ba sali ba bengi motion d'approbation pe ba installer gouvernement ce qui député sengi mbongo ezelo ka buzoba olobaki yango effectivement tana bi mwana ngamo pe na pezango o asengi mbongo ezama ka buzoba mais siko kanda na ngape na batu nyonso ebele ya batu oyo ba ne bela ba ndeko ba voter honorable Christelle Voang ezapena pona nini parce que Atindi Maloba, aux honorables journaliste Serge Kabongo, a pessi démenti. Ndeko Dienit Kaninda, a pessi démenti. Mais, et là, on a journaliste encore, Ndeko Sele Kanangila, ou à Salarapa Moana, Yandeko Nabiso Pus Mabilo. Ndeko Sele, a zappé journaliste. Normalement, l'honorable Christelle Voang a des formations, a zappé journaliste. Donc, on a déjà conseil à coopération. On a évité par jalousie, par haine. Bilonga ba oyo bazali ya tiki bango mais to so bana batindi a commune ko leka pona ka ko vilipande ndeko Christelle Voang attends c'est là to na éviter ndeko sele toke malembe tangi na kombona ko vilipande à quoi si attends ce que le belo comme apporter des éléments contraires hein voilà les éléments contraires ça na pe eza acte ba député bazo poser ba député wana basali pe vidéo na bango bango bazana bazaki pe na kati ya ba élément na bango nde ba loba député pe soka lobi tozana bato ya tindi ba loba pona ba député pe ta vidéo na ba sengisi ba lobeli 50 000 te bon ba lobeli pe 50 000 te et o ba lobi bango mo pe ba yebi mais ba lobeli pe 50 000 eloko eyebani ndeko Nkumu na obungisa makanisité eloko eyebani za que na kati ya ba makambo wana honorable Christelle Voang atango ba loba bango azana na Congo Central ça la tournée obi a sali 50 conférences dans le mois de la femme na kaso oyebi o mona yi parlement rose na pays du peuple pour na clôture mois de la femme oizaki et réuni ba femme ya Congo mobimba na ba partenaire o ya po ya ba agence des Nations Unies ya Union européenne
mais est-ce que yondo zo commenter ça que au moni mboko bato belé balingaka nde sikoyo ko chabuzo bana bato ba ça siko musala réellement jusque là on doit apporter des éléments contraires par rapport à makambo de Kwazolo parce que na élément na vidéo ya ba député sur le GR par Osamalo na vidéo ya ba député nulle part ba lobeli 50 000 ce qui ndeko moko journaliste ya na ba élément que non bato ba senga 50 000 ba élément yango ce ka tangi ba liste atangi liste ya bato moko eza oya za nango si vous estimez que besoin na carte liste apportez des éléments contraires ici nango voilà. Merci pour la précision PC. Nalobi, moi je ne suis pas dans le montant. Ngazaka na kati entreprise wana ya rolobaka pour investir gouvernement, il faut autant. On a un concours na kati gouvernement oyo, hein? Oyo bimia union sacrée, parti oyo honorable Christelle Voangazali ezana kati. Donc politiquement, kokot ça même combo na même journaliste. Tolobi yoza mo pandisango ebi do interroger bi etika musana no tango mutu atindi démenti ye moka lobi ke naza na kati te na ebi te so elemani yozo lukasi mais ce tango mutu abi ozakaka parce que ko vali sa gouvernement ils ont un bulletin secrétaire ils ont un amélevé ils ont un bazo mona bazo s'assumer mais je pense que aux élatants ba vali sango mais je pense pas que gouvernement au mama F bazali gouvernement oyo papa na solo tundu lazali gouvernement au Christian Mwando azali gouvernement au maman so Adèle Kainda azali ndeko Christelle vont s'opposer nango parce que on dit que regroupement na bango bazalaka na responsabilité moko tant bazaki na opposition ils allaient appeler bango commission permanente à droit de l'homme fallait ko kamba 56 députés malgré jeunesse naé mais pas eu confiance ba pesa qui ba pesa ya kamba commission parce que kamba malama ça la partie honnête si qu'on a bi yo ndenge po yebi alors mukabo osenga mo ezape ba liboso te aussi omoni ba komi balobi honorable Christelle Voanga zo senga salaire ba député zala $15,000 peut-être que yo zo commenter mais juste ebiso que omoni na Kinshasa o ba sawana na osuki sawana na bande ko ebele parce que bande ko Christelle ba yeba na rapper à partir peut-être que d'une émission mais l'émission on a pas deux ba député te tam soumi balé o babima jalousie pe na kat na mona no ba journaliste na un exam makasi biso donalo be loko ngana bi yonde ndeko nkumu yondo ebite ozana information mais ngana ebisi que so omoni mutu akota ata maka mambongo takota na ba combine te mais so ba sale loko mabe balingi komona ezali boso po ezwa poa yo siko fotu na siko bato wana balinga ndeni mais yona na pesa pe ndeko sele conseil so neti ngana leki anabi ndeko sele kanangila hein est-ce que ko sala examen l'état 8 fois sans ozwa na sekiango yesi kazali au sepela nango te parce que ze loko yo ekitisi ye mwandambo alors ndeko pe en quoi il faut quitter encore faut quitter parce que ze loko za nango ya pasi te parce que ezame été ze loko yo zakala oyo tangaki yango na batuni yo ka répondre yo sala ngo 8 fois ezali loko soni yo ko sala ngo 8 fois te so sala ngo 8 fois ndeni bozoke na terrain moko ya malamu terrain moko je sais pas ce qui en quoi il va avancer terrain wana mokonzi na ye oyo atindi ye azali pe député azali député le roi Christelle Voanga parce que Christelle Voanga azali na terrain abundi na bato bazaki ya mbongo ebele bato bazaki na ba chaîne média mokonzi oyo ye azali député oyo avandeli na ndako papa na bango aki asali campagne aya tikele le roi gâteau anniversaire aleka na liboso te tout le monde a des vacances parlementaires. Ça a fait Moussala na sala ate. Vous pensez pas donc au municipal voilà. Vous pensez pas qu'on doit mettre un peu de la hauteur dans tout ce qu'on fait. Je vois mal Christelle Voanga à côté na Jewana s'attaquer na mutumoko collègue na député na habité tout journaliste wana beaucoup à niveau ya ndeko ça examen d'état 8 fois aux 8 député moko ça vous pensez pas que les les ya bateau balanda kabino na une émission de Christelle Voanga mtatini ngata ba ngai na gérer to wana surtout to gérer bateau oyo ndeko Christelle Voanga kinda na Kivu ndeko Christelle Voanga uti tourner na ba Congo a député national ndeko Christelle Voanga za na réseau parlementaire ba abolition ba gérer ba prison nyonso ato laisse même prisonnier ba condamné à mort de toute la République a député au azam ce que tant bato wana ba leli to bato ne pesi bango kanda fongana le kapona calmer bango ngasiko na oleka lokwa ndeko Christelle Voanga na zone honorable te fona bisaye que
mais c'est sur les qui na TV lobé la chef non parce que donc c'est le voir en un moment quoi rouge international et PC loi pour protection d'emblème de quoi rouge donc c'est le voir dans la PC loi s'il vous plaît protection défenseur à droite s'il vous plaît ngam na la police a débat s'il vous plaît je crois que à un certain moment totika wenge na politique totika wenge na politique totika ki mangobo na politique la conséquence nango le Congo ne sait pas décoller la conséquence nango le Congo ne sait pas décoller si vous estimez qu'Ndekwana vous allez je sais pas si vous avez fait les démarches à comment directement je ne sais pas ce qu'aboué koyamba appel na bino je crois que procédure boyebi yango ce qu'aboué ko ça la droit de réponse na bino Christelle Van le rôle la journaliste a yebi procédure wana ça serait pas bon ya ko ya directement pesa makanisi na Congo au sali réplique ton noté que la démarche à battre au ba osenga mbongo pour la investiture du gouvernement Christelle Vwanga azate c'est ça l'essentiel voilà mais s'il vous plaît zela on a katani no continue ton noté que la démarche à battre au ba osenga mbongo pour la investiture du gouvernement Christelle Vwanga azate alors ndeko wana zala soka sala ka soki boye simba ka sala non moi je suis pas dans ça s'il vous plaît ndeko wana zala soka sala ki soki nini simba te c'est sa vie azala soki engagé toi envoyé par un député c'est sa vie à un certain moment topé sa Congo valeur oyo et singele je crois que Christelle Vwanga s'inscrit dans la logique moko ya ba valeur botika na ba valeur tout ce qui a ça à niveau Assemblée nationale ba côté la commission nini j'estime que ça allait pas ça la valeur alors ne ramenez pas la valeur wana na niveau moko trop bas il y a ba taxe sur l'éducation de quelqu'un la manière dont la personne a fait l'examen d'état naie la manière dont elle a employé pas moko ça nous rabaisse trop moi je ne crois pas mettre le plateau pour ça pour na yote pour na battre je ne crois pas mettre le plateau pour ça ngai réplique nous ali que ezali honorable Christelle Vwanga azati na démarche à bateau ba senga mbongo na koloba ngo ne na le bango na koloba ngo pe na suka émission mais le reste c'est au kabola bonya pour na Congo je ne laisserai jamais les plateaux et les micros pour na mutu moya s'attaquer na mutu même na kati ya nzoto na je ne laisserai pas je ne ferai pas ça dans la liste de journalistes je préfère faire mon travail ngana Christelle Vwanga to tanga biloko moko micro ba sela ngo jamais pour des intérêts personnels donc tika makambwana réplique ba tuneso bakangi bana mboka Christelle Vwanga na démarche à bateau bosenga mboko te pour investiture azana ba mission na ye auti Congo central azobonga bazo kende soki ST donc azana musala na ye aza député proche na bino je crois que numéro na téléphone nga banda ya mbango na kala azo continuer ka ko ya mbango donc soko monique mutazo continuer ko bango benga ye au solo na otunie a ko répondre je crois que na peso ndeko nanga gère mon gambi Kinshasa eloko ni batu ba koyeba na bila ya na esaleli ya Gentini Ngobila depuis komi ndeko dudu pasa na makambo ko loba mingi na Kinshasa est-ce que Ngobila en termes de gestion est mieux que André Kimbuta tozonga na ba révélation ya mwana mboka Nero Mbungu problème à planification Kinshasa planification zate mutu moko yalinga yebi nzembo wana bana kini balingaka nzembo musicien moko bo c'est ça Kinshasa donc même hôtel de ville ils ont fonctionné bongo est-ce que Gentini Ngobila est mieux que Kimbuta oyo bakino ba décriaki soupe merci Nkomo mais nalinga kina chité non na likambo ya 50,000 oyo ndeko azoloba est-ce que vous permettre nga maloba deux lignes kaka doba na permettre bandeko na biso ba député il faut bayibaka bazana mandat ya peuple congolais bazana deux rôles na kati ensemble wana premier rôle eza ko contrôler gouvernement na ko proposer ba loi pomboka ekende liboso mais ko yoka ke x y bazo senga ba $50,000 pour na ko investir gouvernement ezo sala pasi pe mawa peuple congolais déjà nyokami mingi tant oyo eza sous temps ya ba distraction te tant oyo eza tant ya distraction lisusu te na kosenga na bakonzi ya mboka bameka mpe kotala makambo ya réforme ya makambo ya seni mpo komona papa sali campagne abimi ministre Cyprien na ye mwana ntango aremplace ye na parlement akolobela population nini akosambela population nini avant ndi wana kaka kanga maboko fin mwa na ye aki azwi salaire esili mais kote bavota soit papa na ye bazolela
voilà un peu on azaki nango pona ko chiter na makambo de bande ko azaki nango tokota Kinshasa pona Kinshasa bandela mituna na mwa muke ndeko Nkumu. Est-ce que Gentile Ngobila en termes de gestion est mieux qu'André Kimbota? La planification ça l'a raté. Exemple ça Kimbo Peto planification ça l'a raté. Kinshasa zo kendeka bozo poussa na ka bon. Comparaison n'est pas raison, mais il faut que gouverneur Gentini Mbaka Ngobila azalaki na souci ya Kinshasa makasi. Chango na passé azalaki na souci. Azalaki. Donc si à côté ezali azalaki pas azalaki no na kati ya ndako wana te. OK. Azalaki na souci ya Kinshasa makasi. Mendenge balobaka na Lingala ndako vandite moye besika etangaka te. Gouverneur azui ebonga mais azalaki lokola mbula ezobeta ozoe bate na kobata mawapi azana kati ndako ezotanga partout na kobata mawapi. Oyo ezalaki liboso ya mutu ya kosala foko kanga madusu wana asilisi kokanga bien sûr asilisi kokanga madusu. Oui, surtout ni bana mai ndombe bakoyebisa pa fa ya no Gentile Ngobila azalaka na souci ya mai ndombe azalaka surtout ni bata mai ndombe siko tango asile kokanga madusu ya mai ndombe souci esila attends à Blaise mon père ndeko nanga souci es mai ndombe souci esila ndeko sango tango tenga trésor kala je m'excuse tango so yaka azalaka wana zaki no libanda akoti ata ndako mbule so beta so bateseka na kobatama siko na deza wana ba masobo komo ko ape musala te akangi madusu siko abandi na musala abandi na kote kikwiti désenclavement papa désenclavement ya ba commune nzinga wana ezo continuer ndeko trésor ba travaux zo continuer désenclavement ngana vana na Mumbele na veni Mubenga isika on ezali moyete makala lunete banga bawana nyonso excuse wana za facile donc yetonga moni akangi badusu eloka libosa moni kikwiti non ebongo Kimbo Peto esane ozotala na soni bande kusibu pe numéro ya mwana botinda ba message Kimbo Peto oui zela ndeko dudu Kimbo Peto zomona ngolo ka maronga bon na koyokoloba j'étais aussi parmi les privilégiés na bakinois o bazoki mwa libaku ya kolanda débat ya ba gouverneur parce que oui tozalaki mon continent a une invitation mais j'ai na représentant qui atinda inga na représenter na débat entre tous les gouverneurs candidats gouverneurs ça va débat merci beaucoup les appels comment marche ba continue débattre le gouverneur ko somo ndeko trésor bon ndeko alobi eloko moko epesinga pe koseka pona nini ndeko Ngobila alobaka mwa eloko moko bo sur son prédécesseur mais tomoni lobi nango ndeko Shadari asangisi bango ndeko ya 60 millions et pesa biso yango pe na tuni na ndeko donc na mboka kitoko boy une grande ville la ville ya Kinshasa te ko mboka kitoko te lobaka na mboka mu na Kinshasa no kitoko te muto alinge loko na ye amona yango ka déjà bien botika loko wana ndeko langai tika na biso loko tika tete trésor kala fay ndeko dudu yoka pardon ndeko trésor yoka pardon oui du fait que bozo foi l'équipe biso na Congo foi l'équipe biso surtout na Kinshasa tellement on a des églises qui nous entourent partout la foi l'équipe biso Kinshasa bana bana lo bakini label ezaka nango su bongo te to continuer à rêver kin label le ba mboka munene to kondi ba munene mais kitoko kiseza kitoko te ça te le loko moko te kitoko bon siko ndeko trésor omoni pour koloba eloko eza kitoko omoni koloba eloko eza kitoko eza pe na ndenge pe yo po omoni eloko omoni oyebi même culture ya bato oyebi c'est une ville où les 450 tribus à Mboka bazo vanda na harmonie ngabe na ko mona ngo salinga elengi omoni c'est le symbole même de l'unité à Mboko et ça tribu ba seli pe gouvernement bon autochtone bazina ba on peut poste te ba chema kele te c'est une ville où ils ont symbolisé et à ville oyo bazane sengo ko vivre ngazo na bi kitoko
ils appellent na ndenga mo pe na conception non zolote la kina na zolote la oh mutu mususu pe et là on a ni mona ni bongo te sa monya ngo bongo hein fo na ngo ko longola ngo te ala na pusani siko na lobi au moins alors na bande ko lobaki na participer ki moins na moi moment ya chaque candidat bande ko pesa programme na ye mais na kamwa na yako kamwa ta ndeko ngobila pa yo gagner ayeko koma na bokonzi na ye a soulever loko papa lobi mais basangani pona za la mwambango na ndeko Shadari et loko ngo pe na habité IGF mutu fala si lisango procureur mutu fala si lisango to Shadari fallait mutu si lisango IGF na Kinshasa bakanga na bini bo banakate na ko na ndaki opelo bino ko lobaki loko ana na habité ndeko normalement ndenge kala ndeko ngobila lobaki il fallait procureur mbala moko a se saisir na likambo yango mais namoni le kaka bongo mais to simba na eloko wana mais to koma nanu na oyo ndeko ngobila ça parce que tuninga mutuna ya King Bopeto parce que nous devons comprendre le thème à moi comme il y a ba vision King Bopeto c'est une vision normalement ce qu'on y est kokamba tu as un mandat où ils sont dans la durée où ils ont une vision ça oyo lotaka ndenge eloko ezala mais toi la pression durée au comme on a la vision on a au sous forme il y a programme programme wana kati wana ezala des différents projets ndesiko yo comme ça ndoto na wela tanzoto ndeko loba na l'église donc d'autres programmes ndeko ba projet comme na ba chiffre bima ndenge notali ba entrée ba recette so ba recette za mukie so ke yiba maka au réformer esika ko sala ko benda mbongo so ke ba recette ba obenga ba niche fiscale ezalité au sali obenga ba activation il y a un acte budgétaire babiloko asika oyo ko kotsa mbongo neti na mona tie ba impôt soki ya nini wana azuna ba 500 fois bazo au départ neti ministre na o transport o akosa o azo mbongo masala ta parking monte na kitasa esika so chauffeur a télémaka ka infraction esika so chauffeur a télémaka mais pourtant pendant que le chauffeur ba solane bote chauffeur ba solane na panneau esika non stationnement ils en a panneau lo ba ke ba télémate donc parking pe na ville ngweza na ngote mais ngala ina loba bon c'est bien ya kolinga mutu ya koboya mutu mais c'est mieux alors mutu wana peka so mutu a gérer mboka tona posa kolinga te ya koboya te tona posa résultat voilà mais ngala moni King Bopeto normalement ça ne pouvait pas être cheval de bataille ya gouverneur un gouverneur de la ville et l'autre état salubrité et ça musala ya routine d'une ville et comment yeto loba non opération King Bopeto mais pour la King Bopeto pe na lingi pe na moment na nengo pesa na maloba na profiter na 1 minute na 30 secondes na loba que ndeko ngobila a fait retarder 2 mois pour lancer King Bopeto bien mandako zela kaka agenda chef de l'état donc na ça peut mo konza mboka faut ba ke na King Bopeto ngobila sa côte ça on a parce que ça capitale au milieu du régime passé matata mpono à côté de makambo ya King ya Bopeto parce que ça capitale na kanisa que président de la République ba conseiller président boye ba chaque fois que King Bopeto ils ont échoué ils appellent na passif à mo konza mboka alors bo sala ensemble parce que ndeko ngobila za azape mayele so amone loko wana za mwa po au moins makambo azando amone ke za mwa po azwe longa mokonza mboka à côté ici alors tant à côté ici yango faut bo landa rapper parce que eko risquer quand on a passif ya président de la République merci ndeko ji yo vandu yapi pesa balabala te pesa ka commune ngai naza mwana Kimbantseke c'est là sur token maleme na moi Kimbantseke moi muke Kimbantseke le coin le plus chaud yebani mingi ezali Kingasanya suka nazamona Kingasani c'est là ça kimya konde ko zonyoka manene Patrick Kitoko so komi na Kingasanya suko so mona elongi ya Bopeto to so mona elongi ya Bosoto ya bafulu ndeko jier tango so ba yo zo vanda pana plateau yo besa bato King Bopeto o mona to sa botika na episode ko bato ba olanda biso na ndako basa na kati ya ba quartier na bango TV musu tsami na balabala TV musu na kati ya bar bato basolana tango so lo baboy olongwaki na nzela yo moko koli evite tango kozonga bato bako mochaka o tato yo pesa to yebite o ya vanda wapi yo vena ko fandi bana Kingas na Kimbantseke Kingasanya suka moni sika moko penza King Bopeto za ko simba to po maison communale na bino ba changer couleur ba tie ya pembe ndeko trésor eloko moko na ibisayo il faut to yeba Kinshasa o tozalaki na 2012 2011 2013 Isa Kinshasa oyo tokomi nango lelo te exode rural et matu na flèche de vitesse ya jeté nzela ya mikondo kinkole cimetière to mana ko kende ko kunda bawe kuna ezalaki zamba bandako ya kotanga ya moko
mais lelo soko tali population oyo ekomi kuna eza ya jeté. Kinshasa comme un exode rural ya jeté. Na batu ya changement de mentalité. Il faut basunga bisumwa muke. Population ya Kinshasa ndeko trésor eza pasi. Ngai na mona ngo na misu na ngai. Ba carnivore o etondi wana. Etondi na ba chasser. Ba kolongolaka salité na ba carnivore. Mais maman moko awuti na ngambo kuna. Na pondu, banzete ya pondu o ya sali na pondu. Aye kubwaka na terrasse. Na njili eza na terrasse moko basala wana po sunga population ya njili kuna na quartier D. Ola muka na tongo moni ki funda ya sac. Mais ba tapusu batambolaka moi 500, moi 200 za na poubelle obimisi barebi bazana esiko bakena robwaka. Mais bino bozo komisa ba carnivore ba poubelle. Mboka ngo ekozala malamu ndenge nini. Bon likambo lobi pona Kimbanteke soko zo moni longa kini bopeto kuna toka commune bino ba changer couleur ba tia pembe yango pona kini bopeto ye likambo ya Kimbanteke na robeta c'était mingi na bourgmestre Jano Kano la Rose kovandaka na birote papa kovandaka na birote il faut kotambolaka tambolaka nzinga omona insalubrité o ezali na commune na yo ozana nani ya service hygiène tambolaka basala musala wana e kosunga pe population kosunga pe gouverneur moi muke ezate gouverneur atika bureau na ya eti akiti na Kimbanteke palo baba soto o eza nzinga wana ndeko trésor ndeko na ngai tango Chantini Ngobila zo lancer projet ya Kimbopeto abongamaki ebimaki likanisi wana ebimaki sika bato bazali kobeta dame ebimaki na bureau d'étude moko ebimaki sika bato bazali kodiscuter politique to match ya Barça contre Real to ebimaki bazali note na mtali na après observation na moni Kinshasa na okenango boy olobi wa keno bato bazali kobanga na caniveau eza malamu bato eza mabe bato bazali na caniveau to décrire ngo sensibilisation moko ça na matombe ya changement ya mentalité c'est vrai c'est le coup to basala changement de mentalité to mona musala sala raté mais ce que na sayo bacha décharge publique moko so que na sayo ce que nani mutu faka kolongolana gouverneur a bossa le mikolo gouverneur bana sawa kangisa bango ene makoleka kuna te poso ale kuna bakobele fulwe a changer destination a koleka na sayo atamu kete ce que wana oyo ba ndokondana kaka ba bourgmestre apesa bango $10,000 kaka pamba tanga komaka gouverneur asika apesa bango 10,000 apesa bango na ba 4 moko esili apart on apesa ka bango nini mais Kinshasa no sombrer eloko zo changer te tango tozaki na couvre-feu tezaki makasi po mifolo bango mikolo couvre-feu lemba na décembre batie ba lumière na nini na boulevard de 30 juin mais so tokomi 16 mutazo saka na boulevard donc mutazo mona ngo pe ezate so tokoloba ke Chantini Ngobila sa eloko planification na makambo ne rombunga lo bango planification ezate projet ya Kinshasa bopeto ezali vision mon konde ngomba ya Kinshasa avant azwe bonga atalaki ndenge Kinshasa ezotambola ndenge alobaki te il faut na ya na projet ya Kinshasa bopeto soki tozongi sima papa André Kimbuta azalaki soutenir ndeko auti koloba awa na premier ministre nani ya Union européenne wana azalaki soutenir makasi mais tozomona ngo te n'époque ya gouverneur Chantini Ngobila bamituka nyonso wana ndire bakendaki na bamituka na bango ndire bakendaki na bamituka na bango bakena ngo lelo mituka wana soki oyo eza na nzela na yebi te soki ekomi ata 5 ndeko sia mongambi toke na régime ndeko duto ozongela yo Kinshasa nga na yebi te soki gouverneur à ville ba ministre provinciaux tant kotambolaka na Kinshasa bozaka na lolendo que toi ba bomba toi ba koza Kinshasa moi je ne sais pas soki bozaka na lolendo wana si vous regardez ce qui s'est fait dans la province Moussousou je ne me permets pas ngai na plateau na nga de prendre des positions je ne fais que poser des questions ce qui s'est fait dans la province Moussousou si vous essayez de comparer avec ce que vous faites ici à Kinshasa
la honte serait de quel côté? Je ne me permets pas, moi, de dire que côté qu'on est ça la mieux et côté ça la mieux, mais je ne me permets pas. Je pose simplement la question. La honte serait de quel côté? Et je me pose aussi la question. Pourquoi IGF a kota kamakamba Kinshasa te? Bukangana binemi tondengenini. 500 francs au bazouaka ba parking ministre provincial à transport. Mbongo wane kendaka wapi? Nanya pekisa IGF a kota kamakamba Kinshasa. Bowela nini? IGF na otika la pena mituna na 12 millions rétro commission. Zaka na makambe balenga na senga 12 millions rétro commission na Kinshasa. IGF faut la succès mikolo bimaka na rétro commission 15 millions. Siko 12 millions balongo lika 3 millions. 12 millions. Bino una calme bozolo bate, bo vande na bino toke na registre. Ko total élément. Kolongwa na yo za passe. Nyonso ya passe. Kolie komi passe. Toko ko vivre te sayo. Surtout na linga ka o makasi. Mais ne toza boy to kufa to sepeli ne loko seleli biso ndeti nga fani no numéro 1 so na campagne na osal me loko mona sengi papa nzela ezate mai ezate kolia ezate to vivre na passe kotanga ezate to lembi ba promesse yo nde numéro 1. C'est que l'oignon monyo tango ko benga lisusu ngana zalana propagande na osala pona telecom ngana okufa pona yo papa nga numéro 1 umela shila rambo umela na lela fo na commission na kombo na Yesu ndego moni biswawa ndego moni na trem na liboso na bino nzambe apambola maruboto yoki chinoto zana pati kolia pati maladi pati bana misala ezate bazopona bilungi ya kupona okeboyo azopona mutu pamba na liboso na yo yo zanani na liboso na ngai lokola yo benge ngai papa nazana pati tozana pati na katetre kwa mizamba musango tozana pati bana bazopile na pati misala ezate bakomi kopona ilungi ya kupona nzela ya utokenda ezate ayo na ngai soko na ye na porte na yokoloba na ngai nini mutu pamba azali tiola osengi nini Kabila olobi nini na Joseph Kabila asalisa biso na ngongo ya funga banzila bana bazwa misala biso mpe kolia ifungwa mamaye ifungwa mais po asala akendaki balobaki ke Kabila ne ndoki ye nde mutu mabe yo koko okoloba nini azonga te azonga asalisa biso na bapasi okoza nango pete congolais alingaki ye makasi mais entourage na ye ekosaki ye kokosa oyo entourage ekosaki yo nde tokomi na niveau oyo boye baye mpe bakosi biso balobi boye tokonyata masango lokola kayasi bana bakofuta minerval te lokola Kabila kei azalaki mutu mabe tondimaki yango me lelo oyo Kabila yo kei souffrance eye mpa na biso bana batanga lokola na ekole oyo lobi lendi bakobengana bana na classe minerval oyo balobaki ke tokofuta te eza wapi toza na souffrance hôpital na mboko oyo eza te banzela eza te me Merci, autorité morale, Papi Mandeke. Merci, Patrick Kitoko. Wana, Ndegonanga Kabila Forever, Junior Mpeshe. Nous avons c'est Kabila Forever. Nous allons continuer avec Junior Mpeshe. Nous allons Kabila Forever. Nous commençons à c'est map. Mais voilà Kabila Forever. Nous allons de 2023 à 2050. Le Congo sera dirigé sous la vision de Joseph Kabila. Voilà, c'est l'oyo. Nous allons Mikolo Moaité. Junior Mpeshe Kabila Forever. Bon, tout le monde a tout le débat contradictoire. Junior Mpeshe contre Médard Kankolongo. Les gars sont débat contradictoire. Bien me balle. Yo na makamba Kabila Médard Kankolongo là. Débat contradictoire. Junior Mpeshe contre Médard Kankolongo. Ndeko Doudoun. Est-ce que vous êtes fiers ya revendre na Kinshasa? Le Kinshasa yo. Ami fidèle à qui nous a poubelle, ami fidèle à qui nous ali Ngungi, ami fidèle à qui nous ali Molili, ami fidèle à qui nous ali rareté à Maï, approximativement 2, ami fidèle à qui nous ali nuisance sonore, ami fidèle à qui nous ali capitale sans norme, mboka moto kendeka bongo to yebit.
on a fier le lors là qui dans un kino j'habite Kinshasa. Merci Ndeko Trésor. Et bon, on a fierté, il y avait le Bakina na Kinshasa parce que fierté zali que tant mopayaye a vandi pe qui a impression malade. Et n'est président Kenya il faut prendre le bisela ko leka. Kenya mboka wana za mboka ba fleurs, za mboka mo za mboka parfum. N'est président Kenya zawa. Ma BP a Kinshasa zali que so muto tika aéroport. So ka l'équipe Pascal wana donc attention ya ki afuta congolais $500. Akitsa on ka valeur mbala. Webi Nelson Mandela pour Nelson Mandela dans une prison combat banda royo que za mingi ka combat Zaire na combat Maréchal Mobutu. Ba sénateur américain so ba dit Mobutu nous fait beaucoup de pression et Mandela tanga bima na prison ayaka Goma. Mboka liboso a fait kuta te donc ayaka awa akiba ke sala fête na Goma yaka mais na selon entourage ne mais yeba akanisa ka Zaire ngo za lokola ils mboka mo comme ils soki lo wa nini metanga monaka amonaka oya monaka bref bon ngapona ndiko ngobila naza pena on attend ya kosenge babila milaite menga conseil ya liboso na kopesa élément liboso na osenge centre moko ezala ya mama mo défendre na tête de ville oyo kimuta même eloko kala même ya mabe o malamu faut protéger centre ya dialyse eza pona osunga bandeko na biso ya obana problème ba rein dialyse wana patience na ba futaka ba $100 ba $90 na ba isika ba privé ouais que ça ba ndo futa $30 ba ndo futa mo mukie centre wana na saluer docteur Nabiso docteur Nseka na saluer pe docteur Lucy honorable Christelle Vonga ngenda ko rendre en visite pe abundela ngo makasi kuluka ba partenaire mais peut-être moni ba paya biso il faut le baquer sous Kimbuta hôtel de ville za kopesa centre de dialyse anda kopesa ba entra ba ko soma na fui du sud pe centre wana alors tu là on peut mon son et ba format 54 personnes formées par les Sud-Africains to visiter centre wana ils en a 10 ba manina ba mwana 10 bâtiment pesa ya kitoko et ça pesa en propre donc là quand de Congobila il fallait ça les apeka comme ça ka continuité ya ko pesa mo ba mbongo wana ya ville et ba ndeko be ba ko parce que ville abanda osala ngo na humanitaire to loba na ndenge réduit wana loka liboso na lobi na ngande toli na critiquer te na bitoli asala pe ndenge oyo ndeko Kimbuta ndo sa Kimbuta ba ina ba mabebele mais o wana donc ça ba acquis à préserver parce qu'il y a continuité de l'état et là mami balenga pe na ko senga na yoki neti ku constitutionnel assure soi et là basala ki ndeko na mbungu ngana ko pesa pe conseil rapidement ngana olinga ke ba se réconcilier pourquoi ngana zala ndi mukolo ndeko Ngobila aga oloba nazaki wana salle j'étais là les rats qui nous tous na salle moi j'étais là ndeko Ngobila moi tension ezalaki par rapport ya ndenge côté ya utaka mais ce qui a vu image à mon que appuyer la candidature na commande Nerombo tous à la reconnaissance na vie aloba que mon policier c'est un élu habitué à élu 3 fois élu à Kinshasa Nerombo na juillet pour son pour sa confiance mais ça bien que tant yo lingo tout sa candidature na se servir na combo ya mutu mais tant bokomi bato ba yeko ya balita msuba kabola bino ngana wakanisa Nerombo azande kona ba vanda atika ba profession ba flatteur wana ba osana ba musana ba ngote apa nande kona aza policier normalement c'est un ticket vice gouverneur normalement responsable devant bangote vice gouverneur azali na kati ya na kati ya gouvernance ya gouverneur ba ko ça a été mais na pesika conseil na pona ngana moyiba yoka na parce que na sali projet moko na Affaires mondiales Canada na fondation Carter na Kisenso sur le voie leadership des femmes na makambe belo honorable Christelle Vonga sala na cadre ONG na so wife na tamboli moi qui sent sur ma casse même avec GPS na ça il présent dans tous les quartiers parce que mindele bali na posa ba rapport wana mais j'étais très étonné na comme na quartier moi na qui sent quartier sola qui quartier nous so ba parole ba français ndenga na yeba qui sent so na yeba jango bongo te bana nyoso basi so na bango mona pena ke français pena lo bana mbinza bana bandai bana ba komina bien bana gombe tira le balo kana bana ba komina belo baka bana komina bien yebani même na poto ba standing ba isike ko 40 ça na ko finga bala simogoza na poso kende kuna donc mega okitsa le baka komina kiso kuti quartier mo bana no so balo ba bana ba français le quoi ba hein voilà merci pour la correction et na yo se renseigner tous les na pe bango te mais na se renseigner na oya moi si na bale ko interroger alobi non au moni quartier on Nerombungu ndemuto asala encourager mo batu musuba uta baya na mentalité ya sika na idée na ye mais na moni pe minde ya kitoko ezopela biso ba na ba centre ville ba commune so minde avant que tumne ko Ngobila minde jana ba projet moko tant que ça dit non député il a réussi déjà
na kokotisa éclairage public na quartier nazo flatter na ngate na yebi personnellement na yebi ndeko Nerombongo te mais namoni peke ndeko Ngobila azala pe na asala pe choix ya bien kotia colistier c'est quelqu'un qui a de la vision c'est quelqu'un Nerombongo akabola mbongo boyete Nerombongo na milieu vandi il encourage les projets mais nga bena asi ke ndeko bato bazolinga bakaboli bonza de bato balinginde ba bomande vie c'est que ba flatteur parce que na sali wana za témoignage du vécu ya onga mona bon pona ko suka na ina lo ba conseil ya suka ndenge to landaka ba candidat na candidat azalaka na maloba na emenga ina pesa ndeko na biso gouverneur Ngobila Mayele Boy soko landi o mona ke ndeko Magloire na programme na zaka na Mayele belé na o etali mobilisation en mbongo ata posa secteur na ye soko moni ndeko Bimwala ngape na yebaki na yebo yebaka za recteur ya William Botz après c'était vraiment le plus génie de tous les gouverneurs donc c'était vraiment le génie ndeko Bimwala o armée du salut soko moni pe ndeko Deoka Songo o mona ke Deoka Songo alobi par exemple pour ani to travailler à banda tongo tina 16h lui il proposait de travailler 3 fois batusu ba succès 23 déjà sur l'équité na tant moment la débat contradictoire ba masolo ya pluralité ya ba candidat ils va pour faire progresser les débats et pour permettre même yon ndeko trésor au gagner oyi ba pe Mayele nanga oyi ba pe Mayele na ye na ina lo ba ke ba Mayele oyi ba candidat mususu oui parce que nga za na programme na ye za ki peka centre na ngabo peto ka oyo mais na moni be élément oyo ba ndeko wana ba lobaki zo sanga ye a poussa à intégrer voilà bato ya intégrer ezali bato pe fera ye ba ndeko wana nda intégrer ba merci ndeko Dudu ndeko JR Mongabi est-ce que tu veux le baquet gouverneur na biso ville na tango etika leli na tête ya ville akoyi ko pesa akoyi ko soulager ta moi moké ba condition oyo ba kino bazo vivre nango otali Kinshasa asa oto ko ba ko soulager moi moké bato bazo mona ye on dira ça na makanisi na makambo susu hein asa bato en fait il faut qu'on se dise bato bazo mona gouverneur muta ba spectacle le roi a eu liboso général ka son hiérarchie ndengai le roi ye o alingita sa mokine na Israël le roi ye à partir de ce lundi muta ko ça bato mona gouverneur muta ba spectacle mais en termes de gestion en termes d'administration, par exemple, Nerombongo a relevé qui jusque-là, il n'y a pas de réponse, gouverneur. Dans vidéo, je l'ai partagé. Parce que après, il y a une réponse, il y a un gouverneur adressé à Nerombongo. Je me suis posé la question, est-ce que ça valait la peine, gouverneur, à répondre? Et la réponse, c'est que Nerombongo est invivable, Nerombongo peut supporter, il faut monter ma monnaie. Nerombongo n'a pas relevé question, il y a amitié là-bas. Nerombongo a relevé la gestion de la ville. Est-ce que Ngobila, c'est l'homme qu'il faut dans la tête de la ville qui a tout député parce que la guerre? Ndeko trésor na koyebisa yo ndeko Ngobila aza l'oiseau rare au ville à Kinshasa abana koluka aza l'oiseau rare au ville à Kinshasa abana koluka pour ville et se développer ndako epona zandu eza biso moko to bande kolela ngoti ndeko trésor ngana kena na zandu mais ozomona bato bazokanga ba chasser na makolo zandu époque zandu ndenge toyebaki zandu atolati bien bo kende zandu sali bonzena o bimi sans problème mais zandu alelo comme mpo mutakota na zandu abima aza normal propre là il faut ko kanga ba chasser na makolo système ba boot ya on pesa ke makasi asala ngo Foule pai ba kusu ba mama bazoteka ka bonga atali abi non la solution azaka nango na population na abi photo moderniser zandu ndo moni zandu kangamaki tilelo kala te ba travaux zo banda ba ingénieur français ba yaki ko visiter kala te ba travaux kangaki ba ingénieur ba yaki nanu te ba kangi ba ingénieur ba boyo ka ba kinwa mabako ba kangaki ba ingénieur ba salaki ba visiter ki nanu te ba kangaki ezaki na ba problème ezaki officiellement te parce que ministre intérieur par le bagizando ko kangamate est-ce que biki mbonga leta ba lera ngo to ke oliango ti o ke vendre même ata na 45 ans c'est-à-dire ba ko condamner ata 45 ans après ba condamner ata titre posthume ba condamner c'est-à-dire ebembe na yo a commis prisonnier est-ce que vous bien ngo Ngobila na ville à Kinshasa pona ko sala mbongo te
te batalobi ko sala mbongo c'est-à-dire tant on sali sando et bien loko couloir peine de Vital Kamerhe na procès sans juste que no sali kamo appel d'offre sala makite zando wana appel d'offre sala kite soki lobby et makambo mabaluki pour makambo ya mutu asa nzambe likola baninga ezaka lisusu te lobby makambo mabaluki et comme les problèmes peuple kinois bazala décider moni kama kosala nzela o vérifier non autant de kilomètres ya route et c'est combien de dollars aye koto na kikwita ke kuna lengesa azo sala eza pona souci ya population a désenclaver ba commune et resuka pe wana te ba projet zebele tina ba chango kuna to bénéficier nango 2045 kaka na moi mikolo etikali mikio toza déjà recépela. Merci ndeko Doudou 30 secondes sur voilà ndeko mot de la fin. Merci beaucoup pour l'opportunité de Pesselina na ekabisa batina biso. Bon ndeko honorable Christelle Vwango bolinga mingi na makambo bomonaki ya bambongo wana makambo ezangati azana quantité elle est ni de loin ni de près na makambo wana et tout le bipe mingi le émission makambo etali ville à Kinshasa. Je pense que gouverneur national Ngobila ce qui besoin muke il faut mailler ça la maming Babylone bosala 1 million par kilomètre ata simé comme $3 binoka 1 million ville pas cause la peine na ba usine ba carré Grèce na ba usine na concassage ya mabanga ya ofele vraiment ba mabulo to mona na ba rond point na ba direction na Ethiopie wana na ba 5 peka na Kasavu ba mabulo to mona na ba rond point Gambela wana mabanga pena na Kinshasa na Congo eza nango fele ville pas cause la paix abuka kama mabanga boka ko fele tika makambo na tika ko kala mbongo pona tika esili monsieur esili IGF mboni okota makambo Kinshasa IGF 12 millions oya retro commissaire ba pétrole okanga misu okolobaka yango te négocier monga biso kisa matondo mingi ndeko trésor oyo nga naza na kolobaka mpona bakinois nyonso bana Kinshasa surtout précisément bana Kimbantseke topesa gouverneur maboko akoka kotombola Kinshasa ye moko akoka te to soutenir ye. Merci ndeko Doudou et plutôt merci ndeko JR merci ndeko Doudou et biso lesili IGF biyano ko songa biso penza makase 12 millions ba 500 fois bazwa na Kinshasa.